Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au betika Kilongo TV. Kilongo TV. Bandeko balanja Kilongo TV mbote na biso mbote lisusu. Et sengweze yanga ukuta na bino sulelo to sola mwa muke par rapport à artiste Serge Mwebo topé pasteur patron oyo aute kozwa mbaso. Ça le tournage moi théâtre zamba mbaso mais je pense que neka Bible lo bana biso après toute chose derrière toute chose il y a un esprit. N'était mulimo nini elanda ki papa Serge oyo asala ine théâtre ya mbaso. Ya mo artiste na biso ba comédie photo sambelaka. Vous avez tourné bien, vous jouez rôle boy, to sambeli non. Si vous avez rôle moya mabe ya au sambeli au télémeli mili mwana yo tourner ka tikana tourner. Ba te belé ba comment na nini moko par rapport à personnage ba jouer kaka. A jouer ne ka boy mais akendeli pe na vie normale pe comme ndengwana. Papa Serge a tourné rôle a boakeli mbasu. Après a zipe mbasu ya solo. Et ça la qui passe, et ça là moi mon nyokoli, mais Dieu est grand. A comment quand même bien Nzamba Sungiye azaki na biso na culte o ya célébration ya action de grâce ya belle vie a ça là témoignage tolanda témoignage wana biso papa Serge il a un témoignage il veut témoigner ce que le Seigneur a fait dans sa vie donc on a témoignage ça on a trois objectifs to kwa ko bomba ngote et ya moto otinda apanza sango o Christ ko sala pona e donc ba yebisinga ikuna papa Serge a un témoignage. Témoignage dans trois objectifs. Objectif à Liboso, il y a témoignage à Lara. Nzamba Zoualokoum. Donc témoignage c'est pour glorifier l'éternel Dieu. Et il y a mis balai, et Zalaka Korok, ça satana son, au Azelaki, a même échec, et maintenant Nzamba confronte. Et en troisième lieu, et Zalaka objectif, il y a pour fortifier de Romazana Kalokola yo, Atika Nzamba solote, Akota Bongangate, Akenesika Songolote, Asala Nzambe confiance. Kolobake ndenge nzamba saleli ndeko ndenge pa ko salelanga yango to ba ndeko suba ko pesa biso micro s'il vous plaît suba ko pesa biso micro to telemisa papa Serge pasteur patron on a zo poussana bazo pesa micro à témoigner au nzamba saleli. Merci. Merci beaucoup. Dieu est réellement bon. Nzambaza vraiment malam. Nzamba salelinga ngolu oyo ebelepe baokai koza lokolanga ebelepe bakufi nango ebelepe ti lelo peut-être bakokaka ko tambola lisusu te mais Dieu a fait une grâce très exceptionnel nazaka anga parce que nazaki melikia et pas nanzambe. C'est vrai, avoir cette maladie ça fait parfois peur, vous savez. Maladie ebangi saka mutaomona lobi na okufa mutaomona lobi yangwana nazane sengo na ebisa papa j'ai mon action de grâce pour ma maladie. Papa, action de grâce nanga yangoyo. Merci. Nalobi nanzambe merci. Bien aimé, nalekisi ba moment moko 1 mois et demi et nazaki na maladie oyo bon. Nazaki na microbe oyo ya mbasu et Dieu m'a fait grâce. Bandeko bayaki na ndaku pour la première fois. Bamona lokolo nanga ba okai kondimate ke na kola taper saboboe pe lokolo evandi mais Dieu de grâce m'a fait cette grâce na lobaki boye soki nzambe kaka mutayebisaki ngake na pema na ndaku lemsu na lingaki nangaki na discuter Seigneur bana barolia nini Seigneur, nabimaka po bana balia po batanga na kozwa nini. Mais Dieu a permis par cette maladie navanda na ndaku. Yango nazolo baboye. Dieu n'approuve personne sans l'éprouver. Nzambe
foile qui sont en moto pour y koyebe lisusu malamu po bunda. Et c'est comme Eli a lobby mboule rebeta lisusu te pendant 6 mois. Sinon à ma parole plein succès à Osaranate. Batu bakomo lukaye. Jezabel a lukaye, Akaba a lukaye, babomaye. Nzamba yebisi va te cacher. Eli a linga discuter, va te cacher. J'ai ordonné na corbeau aller sayo place au Kozala. Or kobomba maya Eli ezalaki pour affronter les 850 prophètes de Baal na mont de Carmel. Kuna siko Eli a lobby que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Il y a 2 paroles. Il y a 2 paroles. Oh Eli abimisaki. Sinon à ma parole, que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Ce n'est personne, mais c'est Dieu qui m'a délivré de cette maladie. À lui seul soit la gloire. Merci Papa Serge. Merci Papa Serge. Nzamba Pambolomik, grand frère Nangai, merci beaucoup. Nzamba Bikisio, Azwa Penza, Lokumu. Voilà, merci Papa Fiston Bassen de FB International Agence à Solo, merci Maman Nathalie Zeko, merci Lévi Cyril Arsène Modabi, merci Papa Prince Mavouba, Église Pain de Vie, merci Pasteur Kosilandou, merci Pasteur Ringo Mambote, Pasteur Patron Alelaki, mais à Komissin Kolo, Abinzambe, Azam Kolo, Mkolo ya Nyonso, Izaka Yesu Oto Sambelaka. Peut-être que bakanisa ki boye boye babeti nzadi Yesu Masiya azwa lokumu Papa Serge to soleil naye to saki epe interview jour ngo wana alobaki Yesu na micro na biso bazo yambana na Alain Mabana azene esengo omona susu Papa Serge esaki kitoko makasi to landi image wana. Gloire à Dieu, et c'est votre première apparition médiatique depuis un moment donné vous étiez malade. Et les gens se posaient vraiment des questions. Et c'est vrai, est-ce qu'il y a un scénario? Est-ce qu'il y a un bel Nzamba Mukolo. Ouais, Nzamba Mukolo. Mukolo makambu nyonso ezanzambe. Dieu a décidé. Il y a Ovan Sangananda. C'est pas un homme, mais c'est Dieu qui a permis. C'est comme Eli. Succès à Kangi Mboula. Alobi Mboule betate pendant 6 mois, sinon à ma parole. Baromo lukaye ko babo maye. Zamba ebisi kendo batama. Ah nake batama ndenge nini na Mboule betate na rolia ndeni. Zamba ebisi j'ai ordonné à un corbeau de te faire mourir. Et après c'était juste pour que Abombama, pour affronter dans Mont Carmel les 850 prophètes de Baal. Kuna siko Eli a changé de langage. À l'Obiboye. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Donc, ce qui n'a côté les Maboye, que les gens sachent que Nzamba Zanzam. Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Amen. Merci. Voilà, merci. Et bien voilà, je pense que vous suivez. On est donc à l'église Centre évangélique de l'Enfant en Christ à l'occasion de l'anniversaire du groupe Bellar TV, Bellevue TV, 5 ans Mokoka. Depuis Babanda qui baptiste bazo comme tala ba cousin ne bazo yambana. Tala ne bazo yambana isengo makasi ba monani sous lelo après quelques temps maladie à Papa Serge, Papa Alain Mabana a mona nande konaye taninga zala. Papa Alain salut on ndeni ko mwande kono. Ah, je manque de mots. Bon. Je manque de mots. Ça c'est moi. Ah, ça c'est moi. C'est vraiment un frère. Tauti la bitumba makas. On a yopé. So la bit tauti la bitumba. La bitumba na ye. Oui. Eza ngai yange za ye. OK. Ah, mais Nzamba sali. Topeski Nzamba merci. OK. Donc Topeski Nzamba merci. Donc comment on a ebo epona nga na omona Nzamba za munene. Voilà, merci beaucoup Papa Prince Mavouba, merci Trésor Ntingi, merci à vous qui nous suivez. Wana Bomone Papa Serge, je rappelle Papa Baptiste et comédien qui journée à Baptiste et comédien Isabo le 27 mars.
na yango le 27 mars est tombé je crois dimanche bendi yango le 26 l'activité moko na jardin botanique. Et na salué papa Masumu de Bwende posté Lombe Shukari comédien nyonso na pe nombote egosa bien egosa ito makai soto ozalana. Je ne sais pas ce qui nous ozala, mais je crois na otinda ba cameraman pour que belle image soit ngana ozate. Donc le 26 oyo ba comédie ba ozelongo et ça moi retrouver ça là bien que ba comédien mso ba comment ba ngana okende te ngana eza journée na bino bozala wana ekosala kitoko. Après avoir reçu l'action de grâce au lobby, Papa Serge a dirigé biso pour notre orphelinat. Babilo Konil Oe Bongsami Natina Naboya Angel Bakocha s'il vous plaît. Merci maman. Bande wa sécurité, merci. Bien, tozo pesa diloba, tozo senga maman Bellevie s'il vous plaît, soit ko pusana awa. Maman Bellevie s'il vous plaît. Soit ko pusana. Ok. Ok. Bapesi maman Bellevie micro. Merci. Alléluia. Balanzambe, alléluia. Merci, merci, merci infiniment. À chaque fois, quand on a salle à sorti quelconque, je suis toujours accompagnée. Na ba collègue nanga ya service, na ba journaliste to ba chroniqueur chroniqueuse et surtout aussi ba membre ya famille nanga moko ope bazakati na oesika. Mais tant on a salle à Kango, je sais le pourquoi je le fais comme ça. Et il tout simplement que l'on été les lots peut-être n'a vu ça qui a l'osso, ça qui a semoule, n'a même mis bino ensemble pour permettre à bisoto au sunga, orphelin, la bisoto, veuve, lobby, ngaso nazala ngote, bino so bozui, bosa lolengo ngai nazo sala. C'est la raison pour laquelle présence ya ba journaliste na biso, ba accompagner à biso. Parce que image oyo, ce qui bino bomoni yango, bino pe bo sala, lolenge biso tozo sala. Nzambe apambola biso nyonso. Nalinga kopesa bino merci, merci, merci infiniment pour la présence na bino. Parce que bon répondre vraiment pour que les lots tout ça la action de grâce na biso, to kene na gauche na droite ite meto ya liboso na Nzambe. Parce que yende bon mon yaseko. Na pesi merci mingi na ba collègue nangai. Ebele oboza awa, na ba o baza na bisote. Ebele oboleka na kata Bellevie TV depuis to banda Bellevie TV. Na ba o bazana na biso, na ba o ba joua, na ba o nanu ba jouete. Na lingi bino nyonso mingi, na pesi bino merci. Ngamoko na lingai na kokate. Et ça parce que bino bo décida qui to tambola ensemble. Les lots 5 ans c'est ensemble avec vous. Ngamo côté. Nzambe nanga azong c'est la bino ya ebele. Parce que ngana rozanga ona opesa bino. Mais nzamba pesa bino parce que ya yebi mitema na bino, ayebi posa na bino, ayebi bosenga na bino. Azong c'est la bino au centuple. Nzamba pambola bino. Na ba journaliste nyonso ba chroniqueur chroniqueuse nyonso ba oyo nyonso bo accompagner kangana ba oyo non ba accompagner ngate ba o ba zorane fiskata image na ngai ba publier en bien ou en mal. Nzambe na ngai lola apambola bino, c'est une sorte de publicité. Nzamba zong c'est la bino ya ebele koleka. Na linga si suna profiter pour na ba merci infiniment na Bellevie TV, na famille Bota. Parce que je le dis toujours que Nzamba pesa ngai famille biologique on azala ngo apesa nga famille artistique
apesinga famille Bota. Ebele obolanda Bellevue TV na kata famille Bota eza pe na ebele obolanda Bellevue TV baza na kata famille Bota te eza na ebele obolanda Bellevue TV baza ba abonné te ya Bellevue TV. Nzambe nanga lola apambola bino. Nzamba zongisa ebele bisika bozali. Nzamba kokisa baposa mitema na bino bisika bozali. Bafani nyonso ya Bellevue TV. Na préciser na ba o baze ya Bellevue TV te. Nzamba pambola bino azongisa ya ebele. Na pesi merci mingi na ba présidente nyonso na ba président nyonso ya théâtre. Ba o batala biso ba o ba soutenara ba o ba lobara mwana azosala musala malamu akende liboso nzambe papa mbola bi makasi. Voilà, je pense que les news vont me sur la vie na rappeler pour na bana notre père na France, 16 ans en France. Chaque dimanche to sambelaka na 66 rue Maurice Gainsbourg 94 200 Ivry-sur-Seine. Au bengi to orienté yo to sambela to lukanzambe na tongo na midi pe na pourquoi. Mikolo to na ba prière mois de mars papa le bageza mois ya lo sambo et longo na libota mois de prière en famille, prière de famille. Toko sambela pona ba famille, ma famille ekangama ekangwama ba famille baza réclamer ba mois loboko na nzambe. Au moins ba famille belé batu baza batanga me misala ezate. Misusu omona basala ba démarche à voyage simba na ngote mbongo ngokendaka père. Misusu omona basi kitoko babala ate. Soki abali ya obota te, soki aboti na ndako azobota na pa ba parents, mais soki akeli bala obota te, de fois zonga pa ba parents. Tala ba réalité. Famille msomona maladi moko nde bomaka libota mbimba. Ko wakufa na minu, no wakufi na minu, mama kufi na minu, yo pe mwana minu esi ebandi. Mbana na oba anjobela minu déjà na 4 ans. Tala na idée. De tout Sambele Longo et Istabie Longo, on a l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, le pasteur Jean-Paul Meata, l'homme de la foi. Et Zamala Mumingi. Tika, Yesu Masia Nazareth, Azan Abiso, Tokutani Bongo, Mbalasima numéro ya Sika, Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tanger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.